mais va on ça honorable Franck Ndiongo mai ba biloko nyonso président Melati biso beto Melati donc on peut ayaki ko pesa conseil babo ma honorable Franck Ndiongo ou bien battre le poison si quand malchance on a remettre en 2016 malchance parce que Monesco y a qui s'y place wana donc il a sali coupable il y a des assassinats na biso hier au ben na Rosa Malonda azali kabiliste nene au Kabila bombi piona ye pour mettre la hygiène à 2000 oh na lobi na yo donc soki to landi bango bien okomona malumalu azalaki Rambo 1 tokei tozwi monsieur Ngoyi Mulunda Rambo 2 nanga Rambo 3 yalinga koma Rambo 3 Rambo 4 yango biso ba Congolais toyebi Rosa Malonda toboyaki donc ce Rosa Malonda azwi pouvoir na place wana yaka katanga loboko ba Rosa nikisi ok ce ko ba vérité boke tu na ba ke neni ina tswana soba kizengi wala fatigué ta ba benga na Paris momo benga na Belgique abi mettre na confirmer bino ya solo mabwa combattant babokecho bako kosa biso pour contribuer à bango. Bienvenue encore très chers internautes, je sais que vous êtes nombreux partout dans le monde, vous nous suivez chez Vision Plus Télévision. Bozawana pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Le tout yami bongo cadre ya MLP parti cher na mwana mboka Franck Ndiongo o babenga avion na RDC qui héros vivant. Ndeko mbote. Ndeko mbote na yo papa nanga journaliste. Na sepeli mingi vraiment ndenge oye kotala biso oye kotuna biso mituna biso to répondre yo biano na ngai. Boni sango santé santé za malamu mais eloko moko kaka nasi voya na bien te bacrimogène tozwaki na bambango tokimaki mokolo na mwa choc ndam na lokolo mais nazama en forme nde nazali awa naza en forme. Boni toyoki boyeki bozalaki attaqué na parti ya bato mosusu oyo baza contre le combat na bino bozosala pour lutter contre les antivaleurs de la République yoza moko ya cadre ya MLP nini yaki pour te comprendre qu'est-ce qui s'est passé omoni ndeko na ngai papa na ngai journaliste oyo nakoyebisa yo koto wana obomba ya te bato batekaya biso ya bato obemina bazatindaki bato faut aloba na bato bacomprendre eloko nini elekaki comme d'habitude honorable Franck Ndiongo abimisaka population ya Ngalema na 2016 le 19 septembre bomonaki ye mtamemaka Ngalema donc ali na mutu oyo akoki koconteste pa na ye na Ngalema aza te tobandaki na résidence ya honorable Franck Ndiongo tobimi na population tokomi kutu justement la première barrière tokutanaki na major Désiré vraiment félicitations azali de district ya Lukumba to pousse le major Papi félicitations trop azali moko pe la police qui a côté Ngalema to bani ko pour ça to zalaki honorable Franck Ndiongo ndeko Eliezer Tambwe prof Mbata na député Moussoussou omonaki na bilini nde tokoyebele tokoyemba comme d'habitude tobuka keloko ya bato te eloko mokolo moko te marche oyo ML pasala à côté ya leka balakisa kote babuka tokomi ti na Jean 23 mopanzi kote oyo section Lukunga ezali biro Lukunga ya PPRD ezali omoni batushaki te ndi place ozwaki ataki te tozwi ataki wana te tokoprogresse bato bakoyemba Kabila lisusu te ayilongala mboka na biso ndenge mambo yalaka tokopusana ndeko nanga journaliste tokomi justement na bakayau tokomi na Sévigné esengaki honorable Franck Ndiongo agunzama akanisi bato oyo bakufaka le 19 septembre belema na biso bakombata na biso bakufaka na Sévigné wana yango bomonaki honorable Franck Ndiongo afukamaki asalua leli akanisi bato oyo bakufaki le temps honorable Franck Ndiongo atelemi tobandi koprogresser toye komona sikoyo tokomi na rond-point afin tokoma 300 mètres na rond-point Molar namoni 7 jeep à la police bakobeta bacrimogène bakobeta babale donc masasi à la mort nga na kombata résistance ngai fona koma ti wana nati to élément tokenda bango ti wana malgré bagaz na koya kaka
natala bona moni connaît Carl Lewis Carl Lewis na imo na moni eboyi ndemi na kwatindaki yele to wana muto le relater ngaki na banokanga colonel to sali yoni biso to na biso na marche to ke na biso likambango nini yo lingi otelemisela bato awa nita otanga na monaki un certain colonel moko akangaka banda yaki susu colonel John na bapipi colonel ateli fulo bato bazalaki bamoni ke affrontement kosalama awa olingi ocrée badeke bato bakokufa batuni boke wapi ngabi destination na biso ezali tiki pwanza bokoki kolekisa biso colonel apesi ordre bolika nazongi nsima bato mosusu deja wana bakimaki bazoki ya parti ya banda ya molala bato bazoki babote bato mpe babiloko la police na biso tobandi progresse pa tokomi na sosa esengai nini tolekisa yo asosa toyei komona jipe ya la police major moko abengi atini bolukelanga chef ya sécurité baye kobenga nganga na ye alobi est ce que so batini baboma tata na yo osala ngo eloko wana elobaki déjà mabe nabi jamais abi yebisa bakonzi bazonga nakebisaka mokonzi ngozi abi te biso il faut tokende na destination na biso il faut tokoma place tokokende ndeko na nga na koyebisa yo tobandi koya tokomi justement na camp Christ roi oui j'y vais na Kasavu oui baimage ezali ndeko lesa olakisa babandi kobeta masasi kobeta bacrimogène wana babokaka ata 1000 crimogène donc mokili ekomi flou bato bazoki bato babukani babandi koravire bato sikoyo bamoto la police azobotola bamoto la police ekobotola bato bamoto bakobotola bamongo bakobotola batelefone donc ekomi ya grave honorable Frank Diongo atelemi na ndeko liese biso tozongi toyebisi ye mokonzi kuna nde tozali boye tokoprogresse oyo ekomi babali réel ekosenga moto akokufa namonaki major wana wa bakobeta masasi oyebi elongi nayebi ye na elongi boye namonaki na bapolisier na ye bazalaki ebele bakangi kipwanza honorable Frank Diongo abi bon bato bapanzana bato mpe bapanzani mokonzi mwa atambola eza susu te paseke bavene ya makolo evimbaki de distance oyo autaki mpo ezali abimi mbinza baluki ngali abimi gramalik aye kozwango ti na kipwanza eza blaki te mposala marche wana bato bandimaki teke ya kotambola bo me biso telema toyebi résistance na ye soki oteli bafoto kote mosusu baimage biso mona ya soki crampe kote mo akangamaki toke na nsima ya camp Christ roi tosengi lupango mpo na bi est ce que bokoki koede biso bo mokonzi afanda mo moke to mase moke anatanda tobenga jip ya kozwa ye bakotisi honorable Frank Diongo bakotisi bango na ndeko liese na ndako ngo ya suka telema biso oyo na réflexe ya sécurité na bi te na 2016 kote lobomba mokonzi le tolongoli honorable Frank Diongo soki papemba yaka te murenga oboma biso na ngongo oyo jipe ya le jipe ye tokoti na jipe ndeko liese na honorable Frank na nsima chauffeur na directeur ya cabinet ya président biso bagarde corps na ye tobati sikoyo na nsima ya piquet na bilamba na biso ya mlp okoma sécurité parce que biso na marche na biso totiaka sécurité na biso tobimisaka plus de 200 sécurité babotola te babuka te bayiba te yango monaka axe ya ngaliema soki bato bakoya na marche biloko ebungaka te bamama batekaka bato ti nzela banda Kasavubu eloko moko ebungaka te ndeko na ngai topuseka moke boye telefone bandeko na biso mosusu batikalaki bakala mosusu batikala bazomaki babengi babo mokonzi nde tozali awa la police eye awa na 4 jipe bakoti na lopango oyo na lopango bino image oyo komona bakobuka bandako wana image oyo komona bakobuka bandako ezalaki wana na Kasavubu na nsima image oyo bato bakomona eza image ya kala baye koluka liese na honorable Frank Diongo so na so bafamille ngo bayaki yawo baye ata ba 4 fois so okuti honorable Frank Diongo koyebisa elesa babiso so otie tembe na komema otina lupango yango babandi komenase we bango bakotekia bawe bango babio ezali image ya sika na major wana bino bomonaki major wana namonaki te na image wana mais namonaka baelema alors ndeko na ngai na moment wana déjà tokoma po biso seki marche bota suka de tokoma déjà ba 15h à 16h esenga sikoyo tozonga kaka tobandi kozonga ndenge ezalaka tokomi na force
ndeko lezera bikomi ngana ko limité na ndeko na bo kitsanga ndeko lezera kiti honorable ayebisi mto bako poussa zonga simanga mona sima volant honorable Frank Diongo moi simi volant to bandi ko kende nde to kendaka belema na sima na ba membre na ba cadre po jeep wana ya li pick-up la double cabine to bandi kende to komi justement na la crevette on met la crevette au matawana na seli tsoko kitibo na génie militaire à sala musala wana ba bloquer nzela wana siko il faut que nzela enlève beaucoup de siko bondo mata pour principal wana ezali nzela ya obemina côté ezali nzela ya l'état te kuti po batuye ba ko leka ba kere leka biso beto ko ya to mata à grande surprise ba policier msu ba kina ba terrasser msu ba sengi mo panzi ba bimi biso boso pa ba kanga sikoyo ba bloquer sikoyo nzela l'état ba bloquer nzela honorable fête jipwe ba ningane a kemo panzi na ba bisayo de journaliste ezama ka ko répéter te na résidence ya Open Minako donc ba Open Minako ndenge yemu to tchaki ba policier na ye na ba saki pa na ye ona ko ba policier na ye o ba saki pa na oya ye na kamaki na msu ba saki en feste msu ba ki en tenue ba bimisi ba ndiko beta ba masasi à bout portant azo beta na moto na bi na bi ba ko beta bouyi tellement biso ni tozana ka bouyi to bomba ngo to ya blo na biso nzoto to bomba ka ngo te to ya blo na nzoto Jésus Christ a liboso na biso blo na nzoto ezali soki otuni ba soda mura le ba yaka na résidence ya honorable Frank Diongo atali sasi moko lela te masasi ta ba to lela ka libanda ba yebi donc il est ba ndiko beta ba beti bato basaki na sima epesi bango lokola panique o comprendre honorable dede tuibal parce que le temps que pour place ça montagne bato mata ce qu'on a mata la vitesse basoda ya ba policier o bafanda kapa ya o sengo ekasange bango isu bani babima liboso on doit fêter bango so akini avant on a pas de massasi major on va avec un salut honorable bonjour honorable major on a dit ça bango bon ba massasi ni ngamo na komona wana bozana marché honorable marché ke disete la ko na yenze la monsieur zalité nzela koleka capitaine wana pesa ki ordre na yebi capitaine ka pesa ki ordre oui beta place afanda na yebi pesa na monnaie au ben capitaine to ba ko capitaine assist bakangi ah très bien donc pour plainte ezali obe minako yele to kosamba na ina ko yebisa bino nyonso oyo obe aluka rapport bo mabiso e bani na ngamba leloti alors président Keir to comme sur le virage tellement dadi ba ko saigner to tumba mo lamba to kangiye jip na bi bon ba bengi to jip to ko tikaye na hôpital na centre supérieur militaire to zongi to bengi service à l'air to bengi service à la police ba quitter sur le terrain ba sali ba constant opération o ba ko mona ba ko bimisa mutu bali na lokolo ye wana o moni ba tele ba blé ba o bimisa ba bimi ye wana ya lidadi sikoyo ngana na zongi na ko sala analyse lelo kanga biso na 2016 le 9 décembre là de passer la cabine à carte rouge pour batuer sur bakenaka 5 biso de boy ko kende 5 alors kabila atindaka batu bakotelaka biso na kati bandako na ndako ya honorable Frank Diongo o bakangaka biso bakenda biso na demi-ap lelo kende biso na demi-ap muta liboso na monaka obe minako obe minako naoloba ndeko kozala asalaki batu na ye te soki nakoloba soki mese obe tie tembe tosala debanga na ye na tv na l'accès de bref na colonel baotendre président wana defe kayimbi azali wana adjoint defe kayimbi le obe yaka soki nasali analyse ke Jean-Jacques Mamba bakangaki Jean-Jacques Mamba mais le bakangaki Jean-Jacques Mamba awa mikolo oyo Jani Maboun a dû mukanda komi atimi na cour constitutionnelle keboti kae ba dû ba répondre Jani Maboun ba libérer Jean-Jacques Mamba ba obe mina kola yaki soki ayaki mana nenga bien il fallait être honorable Frank Diongo ba bimisa mais tout le monde a dit ba longola ba bimisa ki honorable Frank Diongo te tout le monde toujours en qui est prison mais ba ko pesa honorable Frank Diongo mai ba bilo so président melati biso beto melati donc obe ayaki ko pesa consi
baboma honorable Franck Diongo ou bien battre le poison. Si quand malchance, on a remettre à 2016, malchance parce que Monesco y a qui s'y place ouana. Donc il a sali coupable, il y a des assassinats à Bissou. Hier au même niveau. Mais qu'on a biso ba biso na ba koli, ba benga biso ba koli. Ba ju ba koli na bango ya Monsieur Kabila, ba ti biso na Kanchachi, ba ju ba tie biso na kati ya Libulu na cave. Ba on la biso kuna, ba ko boka mai ba ko maltraiter biso to mo ko te ba boma batu. Grande surprise nzambe ya sala ke lelo nde tozali banda po tozali na bitumba o to bana ko bulela mboka. Nyoso wana ya nini? Là, au même moment, il y a une loi naïe. Nous sommes un journaliste. Quand il y a une proposition. Là, il y a une proposition, il y a une loi naïe. Honorable Franck Diongo Aye, à l'équipe de l'État, nous. Alors, étant que Batou Batongi, c'est la constitution et la Mboka. Au même moment, on a Sakata, il y a la TV, c'est un débat contradictoire sur la constitution et la Mboka. Au moment où on a dit président a dit sauf qui loi est bini et bon on continue la loi na marcher. Na ko lakisa bino ke na ko bimisa batu parce que biso tout le monde passe dans la constitution ou les to ke ba négociation ou ben ça la quitter Sakata ça la quitter. Au comprendre yango to négocier là to mega ko zonga na kati ya lisolo na biso parce que wana eza déjà makambo eseleki tu es déjà en vie maman eseleki président Fatia est déjà na pouvoir siko etango bozui honorable Franck Diongo bokei na ye nini eleki wana lisusu bofungi oben soki botiki soki bozobetaka masolo nde aza baporte ye plainte nako yebisa yo aza déjà na plainte bozolandela mpe plainte nalobi na yo oyo eza pays ya état de droit pour le moment eza pouvoir ya Kabila te nako yebisa yo bakointerpele ye omoni Jean-Pierre Bemba na Centrafrique abune guerre te mais bakangaki Jean-Pierre Bemba mpo nani parce que basoda na ye il est même datindaki bango basoda na bamonaka biso jeep na biso chaque jour ndenge elekaka mpo nzela tokoleka mosu eza te ya nzela wana donc ezalaki bakosi biso na mbiscade na biso so biloko nzoto te ndeko me ero toya biso tuna morgue donc eya kaka nzambe na biloko na biso ya bokoko parce que mabele eza mabele na biso ya basetre oman est ce que obemina kuna honorable Franck Diongo baza na baproblème moko boye oyo obemina soit azwaki mbongo na ye soit aza na mwa ezali boye comme honorable Franck Diongo a téléméné à M. Kabila. Ah oui, très bien. Donc, Oben Minako, Kabila a sali berger, Oben Minako a sa brebis. Donc, ça va brebis à Kabila, et ça va Tambwe Mwamba, Rosa Malonda, on a Shadari, nani o su comme nani comme nani ba Shadari, banani Alexis Tambwe Mwamba, Janine Mabund, Sakata, brebis à Kabila. Donc jamais ba ko lingaki comme ba bebi seki mboka, bango su sta bango na nini. Ba récupérer sous mboka pour nani ni ba landela bango te. Donc comme sikoyo présence dans la troisième œil oyo emonaka akolakisa sikoyo nzela po ye mta alakisaka nzela akolakisa nzela ifo totambola bofoto yango moni président babaki nini démocratie na dictature babalalaka te toujours ekozala na confusion donc lelo soki bakofanda bakobomba bango ezali président Félix to akobomba bango po so président de l'apesi accord bakoya kozwa bango longa bameme po ndenge ezali wana banquêteur ya CPI nayebi te so oyebi baza déjà awa ya bacanadien donc bango bazali bato oyo bamona lokola président atiaka Kabila panzi likolo a pouvoir atiaka bango mopanzi ok makambo oyo honorable Franck Diongo alobaka ezali mpona mboka na biso Congo akotaka na bapoint de vue na bango te yango moni aza mutu moko mokilo bane banda mutu bakorompa ye te mukolo moko te akota na couloir ya Kabila na okumisa te na lobaka ngo na lisir mutu Kabila oyo akolobaki honorable Franck Diongo akotaka na couloir na ye aya awa tosala dibanga na ye Kabila kuta tinda batu baluka ye aboya donc elakisi ke Kabila na batu na ye bango bakotinda ti lelo baluka liwa ya honorable Franck Diongo. Très cher internaute, vous comprendre ndenge expliquer ce qui s'est passé ndenge bozo boyo karango partout ndé bato le belaki mwana mboka Franck Diongo azaki attaqué na ba arme normale pour babomae mais njoki ndeko minaku aza honorable député yenda za simanango donc beaucoup mona biso jour yo bango bakozala na justice pour vous comprendre
que tout comme l'état des droits. Des goto changer chapitre par rapport à Nyon Swan et l'équipe, mais quand même marche les cas qui bien. Marche Navino, vous savez qu'il y a eu de pèse pour la candidature de Malonda. Bon, au moment où marche, où est Salami, et ça les 9, et ça les 13, et ça marche à IDPS, et ça marche à la Moukate, et ça marche à la Congolais. Tu vas dire que polémique, polémique, oh, biso de la Moukate sali, non! Bato ba bimaki na 80 ans là ba 12 ans ba na parti politique té. Ba na bimaki ba 7 ans ba na parti politique té. Congolais a eu conscience, il y a moka na ye. Rosa Malonda azali kabiliste nene o Kabila bombi pion na ye. Wa beta na ye na 2020. Oh, na lobi na yo. Donc soki to landi bango bien, okomona malumalu azalaki Rambo 1. Tokei to zui monsieur Ngoy Mulunda Rambo 2, nanga Rambo 3, yali nga koma Rambo 3, Rambo 40. Yango biso ba Congolais to yebisi Rosa Malonda to boyaki. Donc ce Rosa Malonda a eu pouvoir na place wana yaka katanga loboko. Ba Rosa nikisi. Mais yo na so courant. Non, elle a biso déjà dossier na Assemblée nationale à cette année déjà. Et que na nene ya Moibi. Mais pas c'est la signature mon coloto na nation de l'état. Parce que Félix a mis signé sur le télémélie. On va dire que ça tourne de Konanga. Donc tiki na kati. Bogenda opikola Kabila. Donc aucune destination qui na kati. Kuna ba armes zali ba ko ndi ba kufa. To so ko biso to kufi to tiki le mboka ezalamo bien. Ah bon? Personne de longo ah mars nous stop préparé, il y a mariage à Kabila na Félix. Ah bon, va continuer to la mariage de marche ya mon nene. Oh mais c'est on dit ngongo to ko lobabo ya. Comment c'est à batumi balete hein? Comment c'est à biso tout hein? Donc les besoins de soutenir le chef de l'État, n'a soutenir Félix à 100%. Parce que à mon légende, combat Félix Oyabundi, jamais voulu trahir Bissot. Parce que président Félix est notre frère. Sauter Makila Félix et Makila Nabiso. À trahir Bissot, c'est pas blague comme on a qui monté à la prison des fois. N'a la bimi, président Yambinga, président Yambinga, puis Mikolo Kamite, président Félix Oyambanga. Donc il parle le Cameroun, on va pas au Koufa, et ça l'île mariage, il y a FCC na cash. Donc et Panzana. Et Panzana, il y a un moment où il marche nyoso, marche nyoso ekoleka oyo. Auteur il y a mort, Esaïe Jibeka Kote. Ah bon? Jibeka Kote. Mais Jibeka Kote, Azali ministre intérieur. C'est lui le patron de la police. Donc, en général, sur la police, il y a ça qui comment, il faut réclamer l'article 64. Il y a état d'urgence, il y a la marche, c'est bien, tout le monde solo. Mais Kabila, qui est Nakaluka, Kabila, Ayambi, moi si Ayambi Batu. Les 30 juin, maman. Et Nakaluka, Nani Ayambi Batu, Chantilingo. Les 30 juin, maman Olivier Salagi. Le 30 juin, maman Olivier a sali Yango. Là, le ministre de la justice, il y a qui est confiné, mais il y a qui est violati. Il y a des choses comme le peuple, il y a des télémis. Si le ministre, il y a un porte diaspora, il y a des combattants, il y a des passes à combattre. Donc, il y a des pèses, mais on trahit Bissot, bateau est soutenir. Il y a des policiers qui sont inconscients, qui sont salaire à ma baie. On va vendre vaguement, le temps où on va retirer Bissot. Mais nous ne retirer pas le peuple congolais. Il y a des journalistes. Nenge Bochak Bafunda qui est, na massacre Monaka Sap. Nenge Bafunda qui va Chadar, parce que c'est le ministre intérieur. Il y a un moment où la plainte contre Jibek Kapondi. Mais Azam Tunabino, Ali traite FCC. Ah bon? Mais ces jeunes appartiennent à Senghor démissionné. Bissot a démissionné. Atika Bazwa Jean-Marc Aboun avant de la place Wana. Il y a la compétence Wana Tei. Pour Asa Péré, Jean-Marc Aboun a coquité dans l'Assemblée nationale. Balongoli, Jean-Marc Aboun a coquité, Jean-Marc Aboun de l'Owe Sali, Jean-Marc Aboun de la Nice Milléné, Claire Koleka. Là, on va nager. Donc, on va jamais Kaboul pour passer à la l'aise, pour profiter de la loi. On va demander jamais Kaboul à l'ongwe, il va contre des lois. Donc, il bateau va contre le peuple. Donc, il va acte les mal. On va dire bango sur mon abattoir, on va acte les mal. On va dire le Congo, nous sommes de sauver Congo, sauver Congo.
pour sauver Congo il faut que la Congo pour Mobutu azaki dictateur mais bango ba yene ba botu na biso ce ko mboka o comprendre yango Gilbert Kakonde comme ba kufi comme ba lever bango ba zoki ba moto on terre ça Gilbert Kakonde c'est lui le patron de la police yango senga bo a démissionné le lobby la chef de l'état ba akolongwa le wana ne bosenga chef na lobby na yo akolongwa ngala siro na bi akolongwa pour moi parti le rôle de l'IDPS il y a parti à combattant et ça parti va ça on va blatter va tchaka va résistant va toi va ça d'esprit au comprendre parce que toi on n'a pas koi biso biso toi va koi il faut to longa bango mais comment yo ko tinda yo ko la mona muke ba tinde mo la mona muke ak leka ak robeta ak ko annoncer likambu et ça va sens est-ce que muto afinga ka présent fait fachi alekaka na etando ba pesaka mikanda na batu ya ni na finga. Donc, au moins, les alliés ont aventure dans la salle d'issue. Donc, le président de la République a dit acte, il y a bateau qui koufi, a dit acte, il y a bateau qui levé, bateau qui va apporter disparition de l'eau. Jusqu'à là, on marche, il y a un autre trouvé déjà des membres. Il y a un autre ce qui est le général Kassongo, Makambo, il y a Kozala, T. Comme Ezali, bateau, va travailler à la cabine à 18 ans, général au cabine à Nouma Bango, général Moussou Bazali, tout le monde a fait sa formation, à ça la BMT, TMT, abîmement Bamoro général. Tout le monde a été lieutenant, tout le monde a été major, tout le monde a sauté général. Est-ce que. Tout le monde a Bango. Moussou Bazali n'a pas sapé dans ma tête, mais le bazar va commencer. Nakamwe, Moutoisa sapé. A combien, a une mikiliste, a côté grade à colonel, a yébi nebuta armée, il y a un autre sein à réformer armée dans la police. Boudjou ba kuluna, bo koti si bango bo rekitaki ba kuluna, ba ujana ana ba kuluna, ba miyibi, po ba tira rabatu, siko dans la police c'est un rabatu bazan na bagage. Pour la police il faut un diplômé. Parce que on va constant, on va rapport, on va PV, on va entendre bateau. Comment on retient mon tout aïbi kotangate, aïbi kokomate. Il faut tirer une unité combattante, bâtir des icônes dans la police. Il y a un moment où on va massacrer au sol. Naïbi que vous avez belé la Vision Plus Télévision, vous avez comprendre dans des mois dans beaucoup expliquer la situation dengue et les cas qui n'a qu'à y avoir marche où va contester candidature à Ndeko Malonda aza mutoyo by société civile soit ba confession religieuse ba pona il faut azongela à remplacer batimani se ba wanganie kota babi on va le mboko il faut que ba baninga alobi na yo il faut que ba côté ba outil tout le monde rappelle ba camarade na bango tout le monde rappelle ba camarade na bango tout le monde rappelle ba nina na bango tout le monde rappelle côté atangaki babi maka musu on a fait na Rwanda musu on a fait na Tanzanie musu on a Uganda Burundi donc ba yeli musu dans les fragments ba côté musu la kata mboka donc yango moni Rosa Malonda ba boy Rosa Malonda donc batimbangi c'est maman ba boyé yango moni ndeko solika futa akolinga luka problème na catholique a bato ça la problème té ba peuple congolais mda boy Rosa mais Sonia a réclamé parce que ba pillaki église na pas bato il de pèse au moins une manifestation tout le monde attends ba gilet jaune attends to kufa na mairie no wana manifestation so et ça la makana ngaka bongo so ko lingo za la victime té ko pouya muto mabete au moins lelo bata Hitler lelo calamité na ba 91 bato kanga mutu so Hitler po ba sa ba to ba omani race ya FCC baba descendre la Mikononosor soki ni bango ma bien po bato balingaka mboka lokola bango te balingi bapeuple congolais te donc makambo na sens te nakourage babuka te mais bato babukaki basali mabe na démocratie na état de droit batambolaka marche normale et loko na condamné la police na marche pacifique bango fe baya na bangondo baya na bacrimogène bana matrik mamasaso babeti nana bimiseki bamasasi wana il faut toyeba mutu wana ndeko na marche oyo eleki ya lamuka nayebi ke MLP honorable Frank Diongo azalanko la relation à bien na ndeko nabiso azabongo président et à partir ensemble Moïse Katumbi mais ce qui est un peu plus beaucoup étonnante ba congolais ba moni ndeko Moïse Katumbi te na marche wana netoye awa yo zamoko ba cadre MLP pour ba tumusu balobi Moïse Katumbi a trahi
C'est ce que les Congolais disent. C'est ce que Bakanda Moussou Alamuka Bazoloba par rapport à Moïse Katumbi qui présenté la marche il y avait 13. C'est bien. Au moins, il va tout le monde trahir. N'a pas de passer aux exemples de Kobokechu. Il y a pas 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 de Kobokechu. Biso to riskaka biso na bino bana ba munda Afrique combat biso to na combat ya WW ba biso na combat professionnel ba na combat amateur. Moïse Katumbi azalaka bon terme non honorable Fangiongo parce que honorable Fangiongo a rassembleur. Moïse Katumbi Fangiongo azalaka bien na Jean-Pierre Bemba wana wem sabato. Honorable Fangiongo azalaka bien na Muzitu. Honorable Fangiongo azalaka bien na tout le monde. Nego Martin Fayulu. Na Fayulu na ba photo na ko la sope siko. Tout dans la Fayulu. Na ba photo so tete na tindelo ka photo siko. Na ko pesa photo ngo la kisanto dans la Fayulu na fa des house. Ba o ba sololara baza ya za rassembler. Atali saka bango bolingo ya mboka. Très bien. Moïse Katumbi azali très traité. Bon ba lelo mutu na rassemblement. Mutu oyo abimisi ba sacrifice sur la Moïse Katumbi azate. Ata ba marche mingi sala marche Moïse Katumbi. Ba infiltré ya katakatanga ba kotaki déjà. Ba nyaki ni ba déjà ba arme pour ba ma population pour makamwana ekoyela mutu ya Moïse Katumbi. Ya ngomani Moïse Katumbi alobaki ke non, ngai na ko marcher te quand même on est ba mususu ba marcher ki. Marcher mususu ba marcher ki ba katakatanga ba yite pona. Te ba la présence de Moïse te. Ngai na uta Lubumbashi na sala tourner na Moïse na Lubumbashi ya Ebola. Na sala un mois na kata ndako Moïse. Na yabi Moïse bien. Moïse est radical. Moïse est un bolingo mboka. Et ba mususu ba zola ti. Na lobi na yo Moïse te ba kosi. Moïse na bien. So de Dieu lelo ba tokola G7. To Dieu ba Endundu. Ba Olivier Kamital. Ba Moïse. To Dieu ba papa Pierre Lumbi. To Dieu ba vient na biso to kokufa dani. Papa Pierre Lumbi. Te papa Pierre Lumbi to kokufa ki o ya ba vient na biso papa na Christian. Et puis qui te ba vient on ba mondo simba. Et ba qui ba vient ba tiki fonction en place. Kabila ba tiki Kabila. Bon ba faibli Kabila. Donc jamais Katumbi a cru la kabiliste. Donc elle va Mobutu, bagina Tshisekedi bakabwana ki. Tout le monde qui le nom de l'action kumbe sa Tshisekedi. Donc au moins bato ba lobagana, on est ba très ba renard. On va ba renard ya mike na regretter pe mingi na comportement maman F Bazaïba. Alobi ma belle TV. Présent Bemba Bazaïba. Donc ala bisayo. Na comment la bundia ngoti. Ah bon? Il y a 30 ans de combat. Bemba, papa président Bemba le mot malamu. Il a à contredire président Bemba. Président Bemba mkolona na landi mo kalobi une minute de silence. Donc quand ça va demander biso ba kufi na féliciter na tous les partis au ebimaki. Vraiment félicitations. Donc encourager batou. Yé maman e bazaïba et comme oh au moins biso to tamboli. Batou ba bukite. Au moins biso batou ba sali boy. Mais ma c'est un récit à Congo. Ba Congo batou ba bundela pour na Congo. Nous biso so bunda pour na Congo. Depuis le moment où le président de la République Fachi Béton, ce Fachi Lelo n'a démissionné dans la Tiki. Nous avons dit que la Liban, nous avons tambour Mombat. Kabila a dit, mais il faut aussi Fachi, mais dans le boko, on a le boko. Pour la ligne, je suis là ressemble à Tombola Maboko. Mais là, je suis Kita, dans les Israéliens, il y a Tombola Maboko, je suis. Pour la ligne, force matin, il y a 5 territoire. Bon, bien sûr, il faut soutenir Fachi, mais bon, le discours à Fachi a été le 30 juin. Et puis si vous panique, nous avons un ministre de la justice qui a démissionné. A démissionné. Il faut des fous. Il faut pas kangaï. Donc, Mboka et Otamboula, Ndenge, Bisoto Kolinga, pour na féliciter tout le monde va marcher qui, tout le monde va t'aimer Rosa Malonda, tout le monde va t'aimer Loa Obe Minako, et Zalima, victoire, il y a le peuple congolais. Il y a un Moni, Rossi, Aloba, jamais va gagner peuple. Le peuple qui gagne toujours. Toujours. Pour tout comme il a sur la mission, moi, question de curiosité, Ndeko Oyaza, président de la Cour constitutionnelle, l'être mort est en dans les réseaux sociaux, mais avocat n'a démenti en gros à lobby, a démissionné. Mais entre-temps, il est un malade en Europe. Je ne sais pas. Quand on a le lobby, militaire va occuper bâtiment.
Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la Cour constitutionnelle pour tout ce qui ça? Les problèmes sont dans la Cour constitutionnelle. Magistrat Luamba, président Luamba. À ça, il y a déjà des missions à y. Même je vais expliquer un peu pour comprendre. Ça, il y a des missions à y. Oui. Dans FCC, il y a des FCC au démission. Il y a un moment dans FCC, le FCC. Il y a un problème. Il y a Moïse Katumbi. Il y a Jekoko. Donc, tellement pas malade, il y a des sanctions à Poto. Dans l'Union européenne, il y a un président de la République, mais il y a pour avoir un traitement, à celle là traîner à démission, ça va éviter. Mais l'avocat n'a démenti. À côté, vous avez fait ça, ça qu'on lenga, espoir n'a pas eu par Luamba dit. Si qu'on a un gros tour le baboué, nous avons nommé président à la Cour constitutionnelle et Zali président de la République. Tu vois, on a ça la composition. Il y a 9 juges. 9 juges présidents dans la juge d'ailleurs. Ensemble avec la juge. Il y a un lobby mais président à la Cour constitutionnelle, nous avons mais pourquoi avocat en a eu la lobby n'a ça va FCC. Ah bon? Au moins en Belgique, a-t-il l'ambassade de Belgique? L'ambassade de Belgique, l'ambassadeur à Belgique a fait lettre l'ambassade. Ce qui va rêver Sony, parce que place qui m'a beaucoup comme un peuple nomade, même si FCC, beaucoup comme un peuple nomade. Parce que la place où on va des casser c'est au téléma. Ah bon? Na ce qui va, on soit l'ONI, ba kubuka yango. Comment ça biso? Et l'espoir va pas Luamba. Ba bloquer bango. C'est comme ministre de la justice, Nicolas de Saviana, m'ta ça l'intérim. Oh, il y a eu des pèses. C'est quoi, loi ni beaucoup qui ça. Bah, les qui c'est loi. Bah, tu vas pas te mais de Comina Souka, il y a Masolo Nabiso, dernièrement, on a pas tout clôturé mission. Bon, moi, on a Souka, on a fait ça par Congolais. Tout ce qui est la démarche. Marche, moto, qui est tic na kat. Pour Kabila, pour Mabiso, il y a tic na moka. Deuxième marche. Tu reçois la Souka pour le mariage à Félix, Kabila et Kabwana. Pour Félix Azan de Gonabiso, tu as l'ingate et Kenerana. Pour tout ce qui va au Koufa pour la mariage Jouana. Donc, tu as sengi ba Kabwana immédiat. Tu as sengi la police immédiat pour ti Kabato Bukangi. Il y a un peu de Congolais, tout ça la ini. Au moins, il y a un côté. La Mouka, MLP, MLC, IDPS, la Bolingo, car FCC, Patia Bandouki. Vous comprenez? Il y a un moment où il y a tout ça, il y a tout ça, Sambuka Malamu. On a besoin de plus de 243. Attends, les banques sont les alliés au 90, 266, 95, 22. La boîte qui va se faire d'ailleurs, on va pas pototer. Comment on n'a pas cité? Comment on est là-bas? On va pas niquer le point. D'abord, on va se faire la Maréchal Tison, Massalanga Teams, Massalanga José Bongomobuka, Michel Loundoad. Ça va être petit dans le tétio à Ista. Vous êtes là, vous êtes là. Tu es à Bokecho, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Voilà, fatigué. Tu n'as pas bien aller à Paris. Moi, je vais à Belgique, je vais mettre dans confiné. Il y a seulement des combattants. Bokecho va pour contribuer à la banque. Très cher. On appelle ça notre mbote. Vous allez venir il y a un micro na caméra pour comprendre comment on a discuté sur les situations de la République démocratique du Congo. Tout pesibino mbote pour na soutien oyo bozo soutenir biso na Vision Plus Télévision tokutani balasima. Merci.